Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Que soutenir moi na ngana tana moi mai moi lipa moi nini ata libulu bakunda ta moi seke maman sali makambo asala kati po ya za mama ya baka difficile et si ko bon mona que suki mais maman oyana po alongole loko na voilà. Mais toki ke tazomona ba bijou bosomba ba pesa na wana ezali bongo ser oyo alobaki ke akoya su matanga ti ye wana o bazo filmer wana ye mutu alobaki ke akoya matanga te mais to kam ba pesa ni ba bijou na papa Lin c'est que bon banda kana baki osama matanga place dingue faka saka matanga Espagne ye faka azaka na décision na saka matanga kuna Faka kuna poto ndimai. Mais ça quoi yo panda so famille te famille so yo kan intéressé. So panda famille te faka saka pana ye basi se bakunda ye pasaka à côté na ye papa le pasaka à côté na ye. C'est là. Te kai ke maman Olive atinda ka enveloppe moko munoni mo costaud debi montant na quantité pas maman Olive tout monde a pesa ka ba chiffre 1 ba 00 be na sima de te kaka et puis na matanga tu sais pour na matanga peut-être cause à te que tanga yo kimbongo na yango ile lo pa yete kasi nga na ebisi bino banda kana ponya ya kata ye ka tomba batu bayaki 5 à 10 ans to koyoka pas du moins c'est bala po azan non plus jeune moi sona roya abongama po abongisa ayamba bana na malamu nde mama na bango azalaki na bango avant da bien poso ka ye na pata potato ka ba nouvelle bana na mwasa na bandiko konani ko souffrir bango biso batata mwasa bana na to pakatisa ye mbango pona ngai faka kanka motema ta okaki mama Olivia ye ata ba ina ba bituka biloko ba pesa alali yango po ende mutakufeli mwasi le kwa yiba inga telefone ifalo bande bongo ko OK comprendre ça bande bongo au fungolinga mémoire ko da ifalo songa Nicole basiko pale lia wambongo na yo moko na ba biloko yo moko batinde le po mutakufeli mwasi bo yo sani ba yo kani yambi papa le poani nda wana yakate yango na tuni poani yeka le lelo ba yaki awa ya yele lo pona nini faka basenga pardon badaka bale lisika moko FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Nanda makamambongo sala ngo awa. Namona kiaza ka lokiti na yo tuno sa nini? O eza chance transfert. Ndina piembo onyeso de. Nanda agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa, sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Bana okatanga, pe bipai na bipai, yasika eye. Lelo neke tozala baboye. Agence na bino ya sur FBT et comme une adresse ya sur. À Lubumbashi, sur l'avenue Chef Katanga, numéro 5 au centre-ville. Au Lualaba, dans la ville de Kol. Au jour le jour, nous sommes là, toujours dans le cadre de mode Matanga, il y a Papa Lin, il y a Boumsaki Mwasinaye, Maman Mamicho, Toko, Kapita. Akufaki vraiment Atikbisumo Mikoeleke Belé. Les 5, nous approchons vers la fin. Il y a journée Oyo Bakotikaye. Les tous allés jeudi les 5. Lobby vendredi et qu'on a la funéraille. Il y a pardon, il y a la veille mortuaire, il y a Matanga et puis le samedi donc il enterré maman corps ils maintenant la morgue à 51h. Nous invitons Batunions au Badinga Papa Lin pour le samedi de Toko Kendekokunda maman Mamicho. Je pense que le lot vraiment la monde batu baza et belé à batu ces comédiens bazoya et belé lokola na droite nanga awa nazali bongo na Theresia la cette comédienne Oboyebi vraiment chaque fois chaque jour azoya awa Theresia na présenté encore ma condoléances. Merci pareillement. Thérèse, je pense que na matanga awa bozoya chaque jour bozoya pinza mobilisation zali makasi. Nous voulons juste savoir est-ce que na côté bino pe ba ces comédiennes et tout ba comédien bino bongisi déjà moins des ba cotisation to bossa déjà et le moko boy pour na geste pour na palais. Oui bien sûr tout ça là déjà cotisation salama.
topesa déjà bazala bapesi bape baopesa kaka po faut to remettre enveloppe pas moto akufeli moto atikali na bana aobanda mbamo mpe kosala te aozwa su mwa temps ya repos parce que okufela molonga na kufeli mwana te makufeli mwasi na ye donc aozwa mpenza temps ya repos ane esunga ye mwa moke na ntango ofanda na se voilà. Mais Teresa, dernièrement tokaki ba makambo ezali na matanga awa déjà toki makambo famille bafandaki la dernièrement wa babongisi déjà makambo lelo pe na moni mobilisation famille belé bazotonda bazoyawa toki ke mama Olive lobi azalaki awa expliquer biso na ezalaki ndenge ni toki batindi babiloko c'est vrai. Mais maman Olive les habitudes mais maman tina ko biloko to lo bango te eza comportement na ye akabaka aliaka na bato toyebi ye déjà azalaka ndenge wana et puis ali aza mwana na ye oyo asoutenaka ye na batemps nyonso ntango mama Olive asaka liste na ye ya bato bazwaka biloko tomonaka mingi papa ali azalaka et puis ata so epo ozalaka te mais ndenge akweli likambo akufe molonga niti mama aza na mama moko oyo azalaka na motema bolingo ya monene asali nini aye kosoutenir bato baza na matanga ti pendant mikolo ebele oyo papa les artistes mo comédien kaka boye aolesa bato oso bafanda bana motu na ye ti mpo ye moto akufeli bato mama alobi aa tikaki soutenir mwana ngai ata na mwa mai mwa lipa mwa nini ata libulu bakunda ata mwa seke mama asali makambo asalaka ti mpo ye aza mama ya baka difficile esiko bomonaki oyo suki me mama oyana mpo alongola eloko wana voilà. Mais toki ke tozomona oyo babiju bozongo baopesa na wana ezali bongo ser oyo alobaki ke akoya so matanga te ye wana oyo bazofilme wana ye moto alobaki ke akoya matanga te mais tokamba bapesani babiju na papa Lin mais eza makambo biso tosepeli vraiment boyende ezalaka famille soki basinga fa ebendanaka mekatanaka te vraiment tout cas gloire à Dieu ye wana bozomona okende wana yende mutu abisaki papa alobaki papa Lin asala matanga na ndenge na ye pe na ndenge na ye. Je pense que Thérèse yo kolobani pas tout komona présence na matanga bo bandaka na yaka te poani ayaka ton blog yaki tikoloba bo sko to lobani Thérèse tikoloba ko mamni olobana na seki bo bandaka na baki osama matanga place ndenge faka saka matanga Espagne ye faka azaka na décision na saka matanga kumna fasaka kuna poto ndima ye mais ça ko yo panda so famille te vraiment famille c'est yo kan Thérèse so panda famille te faka saka pa na ye basi se bakunda ye pasaka à côté na ye papa le pasaka à côté na ye donc yo pena koko soni sa belle sœur na yo pa na peut-être zo ngosko ye na cheyo o belle sœur na ndeko na kufi belle sœur na a kufi ko soni sa ndeko na pour la téléphone non ah bon siko est-ce que peut-être peut cause que aye na ye pour moi dire maman na ndaki pe ba grande sœur ya Alain ba lobaki kambo no hôpital ye moto boto bino ba basibo ni balé moto kinga ya malade des années isaïe bon ndedi ba yaya le ba za kinga ya malade wana bon mais oui so la ndaki on tenga la ndaki ngana la ndaki yango émission ba yaya le misatu ba lobi moko lobi yende moto banda nani mami chwabela ye moto za nene hôpital ngana za yana nga kufi teno yo yambalelo ndeko na mobile yana nga tepo soki peni sopeto yoka sopeni banda kala na ba okana tepo nika lelo ndi ba yoka ye pe dia cela toyokai ke maman Olive atindaka enveloppe moko monene mo costaud toyebi montant na kati te pa maman Olive to mona apesaka ba chiffre 1 ba 00 be na sima de toyokaka et puis na matanga tisa pona matanga peut-être cause ateke tanga yoki mbongo na yango lelo pa yete kasi nga na ebisi bino bandaka na ponya ya kata yeka tong batu bayaki aoki sangoche yakiti ayokiti faga tika ka epana mais quelque part la monnaie on peut bien le sens que il faut aya basangana balela émission a démenti malobani so abimse papa aller mabe mi bala théâtre baza ba escroc baza ba ventier moto fa ina ndeko no 34 ans aba banda ya ki chéri baza 16 ans bana classe ya uniforme à bleu blanc ba vandi na eti lelo ba boti bana 4 mwana bango suka ya liboso na université biso tokomoka mwana mususu ya mobali ngala bien mono na jouer kana zara so na 6 ans ta lelo akomi boy mobile munene ba kolisi bana bo mona ka aventure na yete ka ndeko no akufina maladi ya makasi ya belaki ba sungi pa so zaki ngalo bana batunga bi maladi ya papa no so yaki ka ke moi sa papa Alain
bambongo na biso moto za mike nde to lela deya mosa papa le kala kozomona grâce ipe ya carte na biso bapesa biso ba assurance maladie wana ya mama Denis esungaki ye aozwa traitement na ye bien bongo lelo siko yo kofinga mobali ya ndeko na asali bona ndeko na yo olala mpe l'hôpital te mpo na téléphone otanga ta bamalade te na banombre de babane au moins mosala wume na hôpital tout ça baréaliste mpo na ngai faki akanaka motema ta okaki mama Olivia ye ata baye na bituka biloko bapesa alali yango mpo nde moto akufeli mwasi lokwa yibai nga telefone bande bongo ko comprendre ça bande bongo ofungolinga mémoire ko da ifala songa na mikolo basiko pale lia bambongo na yo moko na biloko yo moko batindele po moto akufeli mwasi bo yo sani bayokani ayambi papa le poignet kwa ridikizaki devant micro devant caméra monde atie etali yango ayaki to te bo biso te papa le limbisi bo biso te bonga ba tamba bonga mbale kuna biso nde to limbisi biso ete bon promesse la kabongo singa famille benda na ekata na kate je pense que yazali mama le kabana il faut ya quand même pas solo là ya ba ki olele pa na ye bozomona wana mwasi aboyaki alobaki ke papa Alain akunda na ndenge na ye Thérèse alobi ke ye aya akapo amoni biloko amoni ye yango lelo pa ye je pense banda wana yaka te yango tuni ponya ye ka lelo lobi bat ba yaki awa ya ye lelo pona nini faka basenga pardon badaka balelisika moko te boni kotika ngana bilo ngai mamoli moni ya ebike mbongo na bilo sangisaka batu ko na batu baboyi ko matanga baye pona bamoni neti ngabu na oboya kaka bokunda na bino abonye nzwe pakaki abele pakaki sangisi batu nzamela ngai mais en tout cas pona ngai nazo prôner paix ngana pona paix blaga pa ngana pona paix baba kunda na kimia bon watu amize ka galerie bakunda la kimia bayokani baza bo moko bana na babenga ye mama leki papa le papa na bango voilà c'est ça en tout cas c'est ça que nous voulons blague à part mes frères et sœurs singa famille benda na katana te à preuve du contraire yazali mama leki abana il fallait kaka ya na matanga aya batsanga na balela ndeko na ye mais faut moko ezaka ke aye na moma mabe aye na moma voilà na yeli aye ni biloko ba imeti to kanisele ka mabe pona nini basaki kimia pe kala te basenga lelo c'est quand le pas moni biloko Olivier saka na saka fufa mama Olivier saka obe semula afia ba to pe na nini afia mama so baki ka mukese mbato pupu bonga zanga ba saki wana nza da ba karto atomso azanga ba tomso mineno mama Olivier pesa vraiment je pour la monoma be Thérèse kama sanga bona ko bomba ngali kamte ngata bochenga munduke o sanse na lobana nga Thérèse en tout cas vraiment Thérèse en tout cas vraiment matanga lelo tozali les jeudi vendredi d'aller vers mortuaire samedi nous devons kunda est-ce que bino à côté nous paiement uniforme ezali ou comment muto akufia comédien te aza mwasi ya comédien to lata propre po to ke dernier demeure to ke rendre en pas mwasi na biso to ça uniforme te so to kufela ki comédienne est-ce que to comme po boya ba uniforme po tondela biso mi to boy madame tout to lata ba uniforme to lata ba fête boy après enterrement soirée nango to na fête ya mariage à moi na biso ifoku religieux na ekozala na butu nango donc même tout la tata na fête to bine lembo na la mariage ya bijou la reine et la mona la na mariage ya ifoku et la mona na mariage ya Thérèse et ça que sengo que hôtel lemba moboy ah la mona la mindondo lembo na la ya mundweri mi passe ça la passe ya moni vie aloba na kokonso ba uniforme matanga te pona so na lati ba uniforme ya muto intel uniforme de soi kana motema peut-être batu balandi biso message nous opesa surtout pour na journée ya samedi wana surtout batu azona biso partout na monde entier na batu azona biso na Congo ngai conseil na ko opesa ba famille mibale mingi net na famille ya papa Alain moi c'est mec qui petite sœur ya biso to kufi ya moi c'est na biso akufi to pe famille na bango mususu ki ezali ba ke mobali soki abelisi mwasi to mwasi abelisi mobali na ye bata ebele sens moko ya université mataka motu
okasa moto asiki me asiki te azokanisa kaka nabelisaki mutu bata ebele akoka bika babiki te nzambe azwi soki ntango oyaka na likama bongo omoni papa ale mpe azali moto ya maîtrise moto mosusu mpe yakana makasi akoka obeta mwana mwasi wana donc faut koyokanaka ntango moto akufi tovandaka ensemble boyokani boleli motu bokunzi ye ke bosaka babiloko oyo eleki na biso mwasi asalaki wana eza kitoko ata moke te boyokanaka tozalaka ensemble tosimba maboko mpo oyebisanga te ke oyotika oyoso na ndako papa alain te oya mpo tala bana papa alain mpe akobenga so problème moko eza mpona bana parce que balobi atikali ye moko mama tata mwasi na bango propre e mama aleki na bango donc nde bayokani boye esaika bien. Merci beaucoup. La série continue, toujours continuer Mika, toujours continuer, la série continue. Vraiment, nous avons poussé un peu na kinde pour soit matop, na moni sous bijou la reine Bazalia wa, tous un peu bango. La série continue toujours. Na prometa qui bino abi qui na kosala pe l'autre comédienne Mama Top yaza pembe na ngai ala matanga bazap me belawa bazap ma mobiliser 42 toujours le ba lelo za réunion moko munelo salama awa na famille ya papa Alain na moni kota mama bazali côté pe ya papa Alain bazali réunion ezali mais eloko moko to moni surprise mo elo mo salami ya to moni ke la série en question oyo ya moi c'est ya Alain aye ba na Alain ba sololi vraiment tout le monde en malamu la Maman Top toutes mes condoléances. Merci Mira, merci. Maman Top tout le monde surprise moi ça mais wa réunion monene ya famille ya papa Alain ezalelo à côté famille maman na côté famille ya papa et puis tout le monde surprise moi comme makasi tout le monde leki ya papa Alain aye awa et pardon leki ya moi c'est papa Alain aye o aboyaki aye na bayamani na moni Thérèse alobi ke cause la pour biloko ya moli veya ki yango lelo aye te balobi asengai pardon déjà akosenga déjà papa Alain pardon asengaki mpe famille pardon quand nde bato apoto balobi le linge sale c'est lave en famille déjà moto ntango areconnaître mabe ya mikitisi asengi pardon il faut kaka olimbisa ye donc tolobaki eza famille moko déjà eza na alliance bana baa na kati ata mami tsolele akufi ye aza mpe kaka mama bana wana donc ye na ale baotikala okabwana te batika kozala distance te mpo bana oyo basangisi baza na kati c'est ça ekatanaka te voilà yango wana omoni lelo présence na ye awa areconnaître ke ye asalaki mabe ya mikitisi ya ye eza normal c'est ça mais blague à part sans blague vraiment faut lobela yango aye na moment moko mabe soki ezalaki ayaka na ya ta mardi elingi eza bien biloko ya molive elobi lelo ya ye donc toza na raison moko mpe tokende tolwanda lobela yango te aye lelo te balobi de pas aventir asengai pardon aye lelo te aza wazolala aye lelo te aye yango lelo te ya solo Yves tolobaka mpe vérité ayeka lelo te voilà en tout cas eloko mpenza ngai nalingaka boye nalingaka vraiment kimi ezala entre les deux familles elo eleki kimi eza te nzambe alobi luka kimia na moto nyonso ayebi pourquoi mpo kana kanala moto nde nzambe akopambola yo na kanala moto nde nzambe akovisite mpo nzambe akokita lisusu te akitisa mane ndenge ya ancien testament non donc nzambe alobi luka kimia na moto nyonso ayebi pourquoi donc mpo moninga no moto boye aza kaka nécessaire voilà oui parce que hier j'ai reçu un appel il y a Coucou Nyungo, elle chante Mwaka, moi qui m'a dit qu'à solo à cette journée na France. Alors bah que mire en tout cas bossa la nyonso, madame tout ça papa l'installe Sony. Et vraiment merci aux réponses nayo. Monique la sœur en question, bisoko to bando ba kina aya yanzo kadia. Et puis lelo aye, momutu bon na ba image bientôt la boito comme on aye. Et là aussi quoi batba retenir nini pour na surtout kokuta na famille à lelo ya famille papa la moni famille baza pene belé bato na pas kuna bazo solo la batba retenir ni par rapport maramo elekaki na pesa na mbote na chuchu luambo balobi mwana ya star aza star mwana lion aza lion yango babengaka ye lion so nga na bengaka chuchu luambo mais glissante evandaka na mbongo te mbongo eglisaka kabwe soki akabi te azalaka à l'aise te napesi yo mbote chuchu luambo bisika oza
pourquoi pas Sylvie Akake moi Nzambe passeport rouge moi soit tika avion à défaut 5 continents pourquoi pas Tete Yondo moi c'est Mbij moi na lemba tongo balobi na lemba Monsenji azate petite sœur losako no yango wana obana ko lobani papa na ngai ba retenir nini pour na makambo nous lekaki na matanga papa lena nde to komi lelo surtout toza famille toza pe bato donc bisika problème bisika bato bazali kambo ezangaka te problème rozalaka papa na nga mera ndenge oza wana même pas matanga ata na fete okoyokaka makambo yala ata na bafamille nde tovanda koyokaka makambo ekozala toza na eloko tozoloba kaka ndenge tobandaki na mbutu sikoyo tokoti na boyokani tokoti na bomoko esali bien kaka ndenge mpe nzambe aloba la fin d'une chose que le commencement donc lokwa tokomi na suka nzambe akotisi kimia azongisi harmonie azongisi bomoko en tout cas neti nga personnellement esali nga bien mpo epermettre tolela sikoyo mamicho na kimia olie ezala bamosusu batie matanga kote na bango biso mpe kote na biso mpona mona bino batite comédienne surtout baartiste comédienne bosilikaki makasi mpona moninga na bino papa Alain bosilikaki makasi tosilikaki makasi mpo toyebi papa Alain asouffrir na mwasi na ye ebele bazala mwasi abeli une année deux ans kimia ata balaka ye toyezwa na batémoignage ebele mais mopali andimi kovanda na mwasi na ye ntina suka nzambe akaboli bango aza quand même un homme à félicité mpo aza nanu jeune ozo comprendre ayebi ke oyo mwasi na ngai nabalaki ye na honoraki ye toboti na ye bana eza te kasali na nkopo moto abengaka maladi aza te maladi eye do nakovanda na moninga na ngai ntina suka nzambe ye moko akaboli bango mpo so mpe kobika alingaka bika balingaki bakontinue libala na bango mais nzambe asepeli kokabola bango alors fo kondima koloba faut pas koya na n'importe quoi koya na biloba koya te esungaki te esala malamu te nga kutu na koannonce nayebi ke alenenge aza na jeune lobi kuna ta 5 à 10 ans tokoyoka mpe azwi mwasi abala mpo aza non plus jeune mwasi wana koya abongama mpo abongisa ayamba bana wana malamu nde mama na bango azalaki na bango avanda bien mpo soki aye na patapota tokaka banouvelle oyo bana wana mwasi wana bandi konani kosofri bango biso batata mwasi bana wana topakatisa ye mbango epuis na minute nde ezala na mama ke bana baso mosusu batiaka papa Alain kaba papa Alain mais baza ta mosusu moko aza ozelaki ngai oyo azozela ngai eza guerre edépende na fiko na ye ye nde ayebaka mibali bazala mayele koleka biso ti mibali bazala bozala mayele koleka biso ntango bovandaka na biso boyebaka mwasi nde ya kovanda na ye oyo te bon ezodépendre na ye ngai eloko nayebi ka aza na ogene lobi ulobo kuna azwane mwasi mais mwasi wana azala malamu mpona bana wana azala lipamboli mpona bana wana ok eza conseil moko a retenir par rapport ya oya koya na lokola mosungi ya papa Alain aza mutia munene azala mwasi oyo ke azala esengo ya papa Alain mpe na bana oyo papa Alain aboti mama mamiso ya kobota asangisa bango mpo bazala makila moko aza motema malamu lokola madame Adilo Ndole balobi Domitile Makenza ya Adilo Ndole aza motema malamu lokola mama Biz Mondele ya force tranquille grand fou mama douce la femme douce aza motema malamu lokola bango aza motema malamu lokola mama Viviane Nzumba basi aboye motema malamu mama na ngai yeso ke abia atindela yo koli yogangi mama Viviane Nzumba jumandola loboko moso atika cuisine na défaut aïe balobi moko Virginie yoko mwasi ya taille mwasi mutu ebalana na coupe maison Mbala les grands mannequins vraiment famille papa le bayokani makamno c'est l'équipe kitoko en tout cas vraiment toto senga kimia ezala igo sala moi c'est États-Unis moninga na hôtel civil bien de maman Cécile Balela en tout cas vraiment blague à part kimia continue à libota famille mais il faut qu'on parle d'une chose un mot pour la maman Olive Lembe surtout na acte sali wow je manque les mots nabengaki papa Alain nalobi na ye nalobi papa nasepeli mama Olive asala makambo oyo esalaka ema ya miso ebima oyo ozelai te oyo satandai nango te abima briske donc ye azalaka force bango babengaka bahéros de l'ombre bamonana pa pamba te ntango abimaka kaka eza mpo atrouve mbala mo solution mama
Mama Waro, Mama Yabaka Minene, Mama Marie-Olive Lemi, OLK Initiative Please. Zamba Futa o Mama. Au consoler mitema, au pesi kimia. Au yebite loko yo sali peut-être yo mona omuke. Mais actuel, esungi na makambo ebele. Zamba pambola o Mama. Azong selo suya mingi. Bo pambola mapengana papa na libota mobimbi. Ona rolo baka yango wana. En tout cas, merci beaucoup Nabaeos Bozolanda Biso. Vraiment, matanga leweze sengo makasi to moni na musique bozoka, musique on doit matanga et puis surtout na mon prince Abino ba c'est comédien, vraiment pas comédien boza ensemble. Na kolela papa lé, en tout cas coup de chapeau. Na mon inatikoda message moko pese pande kona naza na message na ngai na oki kolobango pa mama Prudence mère double na kati ya London Marina Bolo balobi la Brazzaville azemo so solo la bien pourquoi pas maman Lili Mavinga ya Amien maman sociale ma fille à moi Nancy c'est na kati ya Italie ba salutation na yo na moni bongo Yuyu Belmira wana les amis de Mama Top pour soutenir Mama Top bango wana donc le 25 juin et ça 30e anniversaire à carrière ya Mama Top tozo lela mais tozo loba nyonso maman Yuyu Belmira pourquoi pas mon général maman Emily maman nanga Martha Koyo boza ebele en tout cas na lingi bino mingi na chamoke de Jésus Didier Mpio le garçon magnifique donc baloba longue jambe à toi vraiment na lingi bino mingi en tout cas toza ensemble ba comédien toza awa tozo lela na papa Alain tozo consoler papa na biso tokolelisa yeti na suka tokozala ne longo na ndako ya kokende kokota tozalaka na ye na bana na biso tokotika te po tokanga makaini biso ata tobebani Thérèse ya ye petite sœur propre nazoli ya tija botoli nga botoli ya na ye tokendaka bongo donc on est ensemble toza famille sauf que bisika basani eza mwa kotutana ezanga te elakisaki kuna basani nde ezali bijou la reine toza na ye pe awa mwasi mbiji ena mobali na ye en tout cas semeki aye kolelisa ndeko ya mwasi na ye akufeli donc toye elongo na papa na biso Eric aza awa tozolela papa na biso pe Koko Bilali notre vieux mais respect mon vieux toza na dada international pe awa pardon Mirmaye tozana Thérèse awa tondi na kicha poto linga tishi nanga ya nani ya dendon ya mipanzi donc toza elongo babi bolela kate bopesaka mutu mame moto osekisa papa ale moto longolaka ye pe mwa basusi tolelaka bongo twana nde na biso tolelaka po tokotika ndeko na biso te acontinue susi so mpo soki akufi bana na baotelengana alors faut toconsoler d'une manière enoto toza na bango na basi ya baartiste merci vraiment coup de chapeau basi ya baartiste na biso bo bakufa bango mutu balatisi mamicho donc lambo bokomona voile na mamicho akolata na cercle eza basi ya baartiste na biso oyo bakufa basi na bango mutu balatisi en tout cas coup de chapeau na bino merci beaucoup en tout cas na bana poto nyonso toa na bino elongo tozolela na bino elongo tula bolalo dudu merci beaucoup merci bino botika biso te na tanga passe pe na kambo na bino ezala mama Guicho en tout cas na liposa kolobaka kaka posa ya kotika ezoya te blague à part mukolo ya samedi zape mariage ya Renate Ifoko beaucoup mikabola ndenge nini c'est ça toza na choix te mariage wana date ezalaka déjà bakochange te mpe bosi bozwaki sale bopesaki de ambongo bao bakokende mariage mariage ya na pokwa kobimisa kore ya na tongo tokozala na ye bakunjale na pokwa bao bakokende feti bakei o tokovanda mpe na papa ale na pokwa tokovanda na ye tokosala ndeni comédien félicitations merci mabalo nde mabala en tout cas vraiment je to comprendre te c'est comme si Jésus réponse c'est comme si bofungwa boyo komona sikoyo mpena ke tomosa berere tobanda kosala berere te eza nde libala eza oya te ntango eye efongwami bato bakomi koyamba te bongo yango ezalaki nano eye te tosala nini tobanda kolukaka bango mibale batula wapi bango ebaso batula te laisse l'état au temps ntan na biso ekoki yango na nzambe akomi kovisite bacomédien baobala bacomédienne bazobala tozoke esili mpe nanu te toza na ya gesho le 22 mai le 22 toza na oyo ya gesho donc après gesho koyoka mosusu akobima après mosusu wana koyoka esusu mosusu akobima donc toza kaka elongo tokopesaka nzambe merci ye nde Jésus réponse
Ok, en tout cas, félicitations à ma top. Merci. En tout cas, vraiment, Bon séjour na Gabriel na kati ya Dubaï. Bolembo, bon séjour. Na ose la téléphone. Gabriel Tumba Bolembo, en tout cas, bon séjour qu'on a Dubaï. En tout cas, la série continue. Dans ce moment, on peut permettre à Coco Bilal Azali, tous un peu Coco Bilal. Tozali kaka na fête, pardon, tozali na matanga où il y a papa, il y a moi c'est papa Alain, avant groupe Simba, ezali en deuil, moi c'est papa Alain, à Koufaki, to kundaye journée à samedi, na 8 ko solo na Thérèse, na solo na top. Je pense que Coco Bilal yo ko banda matango e bandi. Mais c'est déjà combien wa? Oui, banda matanga bandaki. La kasi deuxième jour lelo pona aki pena misale belé na ndako yango esengaki na sisa misala ndako lelo lokola aki na temps ya libre yango na zongi suswa. Bon sikoyo na habité papa Alain kobanda bofanda mingi na papa Alain bojouer na papa Alain et chaque fois est-ce que tikalaka koyeba pe mwasi ya papa Alain? Oui nayebaka mwasi ya papa Alain wala na oketi pala bango na yolo lero wala na yolo na okende mera zo yambanga soki yazate na tuni mera oyebisanga ke asabi maki tokosolo ana mere sili asimi nzela na zongilanga na tiki be lera oya papier sango ke ndekolo bilali alaki awo Bilal makambo zaki na kata na matanga oyo ya papa Alain famille ya mobali ne famille ya papa Alain na famille ya papa ya mwasi bando yoka na tende ko moko ya mwasi oyo ya mama Mamicho asikaka loba yo sa matanga kote na mais to moni lelo aye na matanga batu balobi bakambo ebele babike mpo ani bandakala yaka te ayeka kampo tango bamoni mamo livre atisa enveloppe ya mbongo apeta enveloppe akaki ezala mbongo na kati et puis aetopesi camion mobimba biloko nde yango na ye aye. Est-ce que yo koloba ni par rapport ya koya mwana mwasi wana ya ndeko ya mwasi wana et puis na nde bato balobi analyse ni yosa? Bon merci pona nga laki mukolo langa eza pona enveloppe te na yokaki nanga ba bêtise wala nyonso na ndenge fingaki awa ke ala yoko tia matanga pa ya ndako eza na salon moko chambre moko na salon mais na ndenge azongi aye pendaki amorike te bana kati tikala zonga pa ya papa bana pona nga na mona ngo eza bien o balobi ke aye po amoni enveloppe akaki na biloko aolia tolia kangoka meki ndenge eleki nyonso ye moko azoyebaka te ndeko langa mwasi akufi me bana bayi soki lake kobondela mobali nanga te ekosala bien te mpo bana wana baza yale baza mpe ya ye yango nomoniki amikitisi ajongi na makolo ya mobali na ye mpo bakunda ndeko ne malamu donc kote enveloppe na biloko ya kolia bon eya biloko ya mokili etikala me namoni mpo na nga na conscient na nga namoniki asaleli sagesse ya bana yango amikitisi mpo aya na makolo ya mobali na ye kosinga famille ebendana ekatanaka te opreuve du contraire ye azali mwasi ya papa Alain atikeli mpona bana akengela bana voilà oyo elobi yango ala peta donc eloko mpenza asali nga mpo na nga la sepeli makasi namoni yango eza vrai mpo kande etongaka famille te kande etongaka libota te kutu satan nde moto akotaka me na miniti oyo satan akotelaki ye nzambe asali abimi na motema na ye aye komikitisa pa mobali na ye mpo na nga lamoni yango mpenza eza plaisir ato naotika yo bato baretenir nini surtout lokwa tokobimisa corps ya mama Mamicho samedi vendredi eza veille mortuaire bato baretenir nini surtout mpona programme wana tia un mois di bon mona nga ezali kaka baoyo bayaka mitema echauffa na oyo nyonso eleki kote ya mwasi ya papale balala motema komikitisa tozala bomoko tokunda mere lokwa tokokunda samedi tovanda tokundi esili famille ya mwasi ezongi kote nango so mpe bakovanda pa mobali pai tovandeli matanga ekozala bien mais na biso bacomédien na bato bakaprital motema ya mokuse nasengela bango tozala bomwaka nzete te ezwaka ka moto donc il faut komikitisa toyamba bango na boboto biso bacomédien tosisi tokundi oyo akomona tikali avandala papa Alain
na ndenge tokunda avandi o pa omona kete ngala kwa bakundi tikala zonga na nganda azonga ndako mais ngala sengi na bango kake toza na respect toke cimetière o ba ke cimetière bake o pe ba tikala batikali tokunda mer akenda pe mala bobo po liwe zanzela bisonyos le longa bilali la lo bo mona pe lobi yanga le lo so la ke pa ya ebemba moi sa papa le la salle des ordres bongo yanga donc eza atina mon côté tolela ye tokunda o tolala biso mabele tozonga la mabele mwana nzambe kutata mataka likolo mais soko langa kufaka bataka e mabele ava mata bongo biso bata masumu donc itoza kabo moko ilo balakasi alinga ina baksa bwana Kukunyungu elle chante mwaka de Kimbanteke depuis France en tout cas conseil leki Koko Bilal vous sentir que na pas ko la sagesse ezalaka sagesse komando bandi je ne croyais pas que ndenge vraiment liboso sa no émission merci ngape na sepeli nzamba kutanisi nga na yo natala kala télé surtout émission na biso ya kolexa ba comédien première fois Koko Bilal ya sangana yeme les grands journalistes on a monaka ngala mstabo lundi à partir de 14h na quoi tout ça no émission to la makambo bele ko batwe psanga pona yo merci promettre batu lundi to ça no émission merci lundi au monde la yao la auto ça répétition moko boye ya musique nzambe to sala tournage na lundi la kasi moi temps ko ya la té mardi tocha mardi po mardi na ozana ngala pale ngavandi na maringa pa solo solo oui na yebi na yebi kwa sala nga pache ba likambote ngala ozelo lokwa weje wala makelele ala tolendo déplacer to kuta la psola flag likambote to sala likambote ngala obike tio zotu la mama na ngai donc la moni pranga mais papa ngala tala ke gala télé lelo pe tête à tête et ça li ka plaisir à sakala tête en tout cas c'est peli. Merci beaucoup Louison Mbala les grands mannequins balobi moi c'est États-Unis mninga te Sylvie Biadia ou mele sikozali sikoza maman Cécile Balela engaye Charlie Poutou motema Esther Mayangi merci je pense que to komi na suka ya interview na biso merci Mbaye Bolanda ki biso en tout cas nous sommes là on est là vraiment ensemble na papa Alain tous allez coller là ensemble na papa Alain merci tokutana bino na veille mortuaire merci Tongo Liziba TV pour plus d'actualité abonnez-vous